En direct, il y a lac, il y a Tanganyika. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers amis téléspectateurs. On a émission Nabino, rendez-vous valable dans la chaîne Nabino, la voix du peuple. Ah, on a aussi signalé, tous en la Simaya lac Tanganyika, tous en la province à Tanganyika, plus précisément la ville à Kalemi. Ah, Toyaki Moussala. Et Moussa les autres continuent kaka. Na cadre ba découverte na biso stoyebi que za na vidéo moko na eutero sala rage na niveau ya réseaux sociaux et bandela ki na TikTok auto mona ki ndeko mora mobali azali bon ko imiter le frère Patrice Moy Moussoko. Ça dérangeait de mère sœur mutu na mutapé cette interprétation et après on a eu beaucoup de nouvelles bakangiye akufi, il y a eu beaucoup de choses mais biso la voix du peuple comme on dit to lukara toujours information na source to kiti na Kalemi to kiti parce que Tolito yeba vraie version il y a été de Ronabiso Zanini et puis qu'est-ce qui lui avait motivé au salam Ramabongo et na rotamble la tamlabiso na ratsa Kalemi to kutani na mwana mobalo ba bengi na kombo ya héritier Mapendo. Héritier Mapendo, je pense que Bandoroné Bogotala Boboza au reconnaître Elonginae donc c'est lui qui avait imité le frère Patrice na niveau ya TikTok nae et puis et ça qui baise na niveau ya réseaux sociaux et biso to kutani awa na kati ya Kalemi, bonjour héritier. Bonjour. Toyambio na émission na biso, tokuteno vite fait na Kalemi, to tuna ozalaka awa, toyo po betika ratu. Bon, ngana zalaka awa, nazamu to Kalemi na sina umeli mingi na Kalemi. Oko se présenter, comment on appelle héritier Mapendo, to eza kombo mi bamba et puis obotami na famille nini, papa maman ba kombo na bango. Bon, kombo na nga eza héritier Mapendo Kiza. Nde kombo na nga héritier Mapendo Kiza, naza deuxième ya famille ya papa Kiza na maman Ngalula. OK. Héritier to okene maman on a vivre du sujet au sara musalani. Bon nga pour le moment nazana musala ya tina tina sala kapona se débrouiller kaka malembe bon musala nga na préfère akakosala les aka ki humoriste na comédie. Otangité? Bon natangi naza diplômé na 2019 na décroché diplôme na nga na pédagogie. Mais passion na eza comédie. Ozala humoriste, c'est ça ta passion? Boy. Sikoyo héritier torokene malamoko na lisolo o ekutani sibiso na lelo ezali bongo vidéo o ya frère Patrice o imita ki to yeba ebanaki ndenge nini eloko nini ezwaki yo motivation nini ezwaki yo ya kosala vidéo ya bongo mais obeta so mwa lisolo yango ava biso to mona vidéo ebanaki ndenge nini. Bon nakolobela ko pusaki ngana sala vidéo ana eza onction nanu po ezaki na tongo vers ba 7h 8h boye grand frère nanga na chambrette na ya pembeni azako beta nzembo na frère Patrice kampe nazako bimelibana nazokota na ndako tono kinzembo ane zoemba no kikalo kwa molimo musanto mo bekitelinga mamongo na komi ko yemba ngape bongo na ko bina na ba geste skano ko nangaza la kiona na se pero bike yo penza bokokana na penza neti mwana na soki mutatelo penza mbangu boya ko ba mwana na po tango atana zako tika suki ponga na pena zako tika suki kwa frère Patrice bongo atana ba photo na ngabe na Facebook nazana basuki yake bele nandengo yo to baso kati suki ata otiki olanda kana frère Patrice kaka ngapena moniteur za mtu na lingia za mtu na landa ka mingi po façon na imitaki ezala mtu na landa ka tembele imitation ni simaki penza bien te mais comme on a nenga za mtu na landa ka chaque fois ndengo na kokaki bon vidéo ane zwaki ata pas même ata 20 minutes okaki te pas même ata 15 minutes okaki te bon costume ana koza mutagunza kinga za beau frère ya noko nangane mutagunza kinga costume ana pende mtu asimbira kinga kamera de bongo tango na sisi ko sala vidéo ana na lakisi asepela biki ya bimi bien en tout cas okokie penza na lakisi bandeko bazalaki wana ba camarade ba lakisi bangwana basepeli balobi yo penzo ko kana faire Patrice neti ye moko penza bon na moni vidéo na ngana chango na compte na ngana TikTok. Tango na chango na compte na ngana TikTok sana yeko mona ba j'aime comme commenter belé ba commentaire ba msusu félicitations ozana tana ba msusu bazo modire nga okokufa bwena bozo imite mosala nzambe. Bon ba commentaire yaki mingi ya mabe na tura liboso pesa ngana mobangi na longola no vidéo na compte na ngana TikTok na bindenge vidéo choqué ba tutinga longola ngo. Tona longela ngo soko zakina batu mususu zaki ba télécharger ngo déjà bango skande ba komi ko publier ngo ska na ba commentaire mabe tona publier ngo na commentaire mabe no bika ndenge vidéo ese ki ita kana sala vidéo mususu ko s'excuser le boso batu ndenge sabango ki na sala ki vidéo na intention mabe te wana za artiste nanga préféré na imitake kaka pona ko imiter pona lingaka pona façon na imitake soza mutu na lingaka tembe na kokite. Ndela saki vidéo na biso batu balimbisa ngai ndenge vidéo na toucher bango balimbisa ngai ba lobelanga mabe tenga nazali mwana na bango babwaka ngate bon
Tant vidéo wana eleki na moni ba commenter musoko mko ya OK to comprendre to za ko battre ndongo bioza humoriste comédien wana osali loko bien. Personnellement pour na yo moko parce que ko imiter mutu ezalango mabete tout le monde a rappelé que ba président de la République ba imitara bango tout le monde a ba dauphin mon matin da ko imiter Fachi a ko imiter Joseph Kabila mais ko imiter na yo et batu ba pesa que sens à côté par rapport à état physique il y a Moussa Lanzambe batu musuba que non na cadre que aux autres chola état physique na elo que déranger ki batu mingi moi. Bon ngana za ko na commentaire na ba réseaux sociaux kaka batu musuba so ba que te garçon jeune garçon il faut ba landela pour que aux alazana problème moko na famille à faire Patrice parce que ce n'est pas possible à imiter mutu bongo Moussa Lanzambe na handicap na nga place na za ko to na Kalemi na Kinshasa ko na za ko tata soki ba combien de kilomètres ko to na habiter eza musika moka kosakana te na yebi ana yatana mutu moko famille neto na moni ko to kasi na ko chole pona nini waza musala Nzambe aza papa donc yo en fait osala ki on a idée nde baloba ko kana faire Patrice nde loba ki bo osala eloko moko boy na idée wana te maintenant sango moko yeki ko panzana sima balobi yo bakanga ki yo est-ce que effectivement yo bazaki menacé bakanga ki yo kota ki prison te wana eza lokuta wana eza ngo ba commentaire batu kaka batu bazoloka ba base na video na ngape na kombo na ngande bazaki ko monter ba montage na bangwana ke bakanginga ba msusu ke ba empoisonner na makala ba msusu ke na mi bominga moko to ba commentaire eza belé ba msusu ke faire Patricia benga kinga ya pesinga mutuka pesinga soki $20,000 to ba commentaire eza belé kaka na sina mona ba réseaux sociaux. Est-ce que faire Patricia benga to mutu moko biro pour le moment na on a zo appel moko te ya moko to ya mutu moko biro ni na zo te et après jour okaki ke sango pantani ki balubi ko kofi oyamaki sango ndenge tubatango wakaki sangwana ngamo na lilaki nanu na lilaki na mona zo sangana kufi na sina na zamo bima bazo sangana kufi na zako mitala na mona bio ezanga to ezater mona kufaki na butu na lamuki kaka boyeboy sangwana pesa inga susi ataba parana ngatango ba okaki grand frère na ngoka ki susi mingi alobi omoni to zako pekisa o makamba ba réseaux sociaux omoni e bandile kaka bo bandi pa même mata e mo ponga na ba réseaux sociaux na sali ata e moi selonga moka te mo ko kate poso ki botali bien ma vidéo na ngeza soki 20 vidéos be pamba na TikTok ezaki nde bande ngama na moni te tala na ngefana sela ngo ska nazako bomba ngo mikolo belé aska na sale lango vidéo wana batu bamoni ngo mabe bukinga mona moto nazana ba kena tika deja na kotika mangona tika na ndako ta kolala tongo tipo kwa nazo ba concert musote ah pe na niveau Kalemi ozoki ba menace pa ya batu bamoni na nzela bani ko tombokela batu bazako mona ngana na nzela wana Kalemi mingi bazo felicitinga ba menace ki te batu bazo menace nga te bazo felicitinga bazo ba ntuka to zana star munene na mboka na biso ato ebaka te bomi bomba ka bozala kai pona komi bimisa ba yo moko personnellement aux occasions lelo parce que chaîne na biso batu batala rango mingi aux occasions lelo ba kotala yo okoyeb ça fait Patrice ni posa na yo pona faire Patrice Zaranine et le nini rozala kimia nenge bimela ke baloba ko chola ni okoyeb ça fait Patrice pour que mukile comprendre que oyo sala ke zaika juste ko imitation ya étant que comédien. Bon eloko ngana ko ebisa na papa Patrice eloko liboso za na limbisanga ndenge batu ba lobaki video ane za mabe ndenge video ane bimaki mabe pona batu yemo kwa limbisanga ya za papa na za stika ko limbisanga bon soki na sala ki video wana na sala ki ngwata na tension moko ya mabe te pona ko cholete wana souci na yo souhait na un jour ozala pe au mon affaire Patrice beaucoup tana bo solo là wana eza souhait na ngape za ndoto na ngana zolinga pour le moment to kutana na ata na zo appel na pour le moment bwana ko sepela penza mingi so ebisinga ki o yaka to kangisa ta photo bona ko sepela mingi pona bato bazwaki video na mabe bango mo bakoka soni repesa numéro na le téléphone alors bon numéro na nga téléphone eza 082 35 37 908 siko yo na comédie osaka ba comédien osadi ozosaka comédie na yo osaka ya ozala te groupe à théâtre osalaka to sala noka ba comédie ka ya yo moko na ndako bon ba groupe à théâtre ezali mingi bazako benga nga mena zako linga kosala te ba groupe mingi azako benga ngai na zako linga te koza groupe mobe ba benga ngai na jouaka rôle muke na film oh yo to stepela yo tikala na groupe na biso bon na moni so na bina bichana makamba ba groupe na Kalemia wa soutien za muke na Kalemia ba groupe belé kufaka ko banda kaka bongo ekufinde ngana sebazaka mingi susi no ezarani okende Kinshasa bon susi na ngaza okende Kinshasa okende ata Paris Kinshasa kutupende ngazo ngata ba Paris kuna ba Angleterre Kinshasa alors ezala bateau ba sepela ki na yo ba sepela na musala na yo ba lingaka yo ba découvrir yo na TikTok ni no koyebisa bango bon ngana koyebisa bango surtout mingi na ba Congolais bazana ba pays étranger ba France Angleterre États-Unis
bato mitema malomba bazo biso to beta tama photo kuna potang tokozonga moko tokozonga ou rassurer bango que aux envies au kufate frère Patrice amenaça yote aux attaques menace moko atate nazo attaque moko te nazo ata défenseur moko te ata gardien moko nazo te to bana bandela nazo attaque moko te ata défenseur moko te ata gardien moko azate nazo atate ndebo nazamo bimba oya kondima te soka ko simba nga ba simba nga nazamo bimba ba commentaire. En tout cas, merci beaucoup, héritier Mapendo. Héritier Mapendo, merci beaucoup pour Nathan. J'espère que Bandero Batali Biso, tous à la Kati Academy, donc tout Koutanina, il fallait tout méga peu rassurer Bino pas tout Moussouba le Baka, Koufa, Babo Maye. Et il est avec moi ici, tous à la comédien, tous ces plats. Na comédie no yemba rapé, tout le Baraka. Bon, na ki comédie nanga na yemba kamena yemba kamingi mingi te. Ngana lo bagande mingi. Rosé lomo ya lingala. Ponga na kiko wanda koloba ngana kiko wanda koloba eza ke nazo ta chance aux ta journaliste ata lokola journaliste ya Molière TV voilà ponga ngaka mingi chaîne ya Molière TV surtout kini makambo ninga kini makambo ngalo ne balobana kini makambo bon ninga lobaka na kini makambo no koloba to telengana beko telengana batoto akalemi na district ya Tanganyika ipayo wapi tozwi héritier oyo aimitaki Frère Patrice bana akalemi oyo bazalaki wana batondisa mina esengo mingi komona ndenge nini ba journaliste ya Kinshasa ba epe kotambolela epe kosala na video matondo mingi na ba journaliste nyos comme télévision bino nini la voix du peuple matondo mingi na ba journaliste nyos vazali peuple la voix du peuple la voix du peuple voilà ba journaliste mingi merci beaucoup héritier merci na Ngando Dani Landu Wasime Biso Bilili merci na Deo Mwanda merci na Jean-Pierre Kayembe merci na Nestor Kusakusa merci na Trésor Kapangu merci na Hardy merci na Bandego tout en tout cas bozana biso awa na Kati Academy biso tozo continuer ka musala en tout cas tozaki na sengo minga boyeba ki bozaki ebele à travers le monde pour la Rolanda comédien na biso héritier Mapendo oyo a expliquer détails tout il est en vie à l'académie de Bandeko Boniko soutenir n'hésitez pas à appeler ce numéro de téléphone et il a exprimé son cœur c'était pas pour se moquer du frère Patrice mais c'était juste une façon de ça comédie ça est capable parce que c'est un serviteur de Dieu et puis par rapport à Makamou Bisson Soyebi merci na Bandeko tout totali tout le monde ani bongo prochainement na ba différentes shows à la Kati à la voix du peuple merci bye.